telema na kati émission to bouger veut dire vraiment ezalaki na internet sikoyo ebimi na bandako na biso yango oyo etimi tali na kati ya bakini bolanda ngo na bapale dans merci beaucoup son bolanda ngo bouger oh son émission bouger alors baoyo nyonso bakingana tosengi na bino bobouger ngonge koki ya bino nyonso bobouger bouger émission to bouger kano kaka di bouger bango émission bozalaki ntango nyonso kola na kati émission to bouger veut dire vraiment ezalaki na internet mbote mingi na bino nyonso oyo bozwami na poto na Afrique na Europe na Amérique na Brazzaville na Kinshasa na Kisantu na Mbanza Ngungu na Matadi oyo bolingaka kolanda tout le temps émission to bouger bango émission ya ba leader émission oyo eboya paresse to vanda kate to lala kate parce que modernité ya Congo esengi mwana mukolo biso nyonso tozala ya kotelema émission na bino to bouger bango qui se présente toujours par votre bien-aimé frère Jean-Félix Dubien, l'homme avec un très grand H. Une transe conçue par l'ONG Vision Salissa Congo, initiée par Maurice Mokulu, boss ya Congo, yasika votre site internet Oezali Nathan et pe sarabino ba actualité comme il faut, ba véritable idéologie Ezali et bongo na www.congoyasika.net. Et bon image monstre d'image na maman na likambu na biso ya to bouger bango ya lelo Jean-Félix Dubien ndenge bomoni linette misu nanga ezali mwindu parce que ma ya misu etondi ya kolela King Kester emene ya kwamambu oyo le père ya ndinga oyo pe pesela masolo ya forme musika na munene ya mboka na biso ya Congo a défenda cause ya musique congolaise ndenge tolobaka na mikili ya bapaya kilikili yango wana ndenge na bisaka bino lokola lelo tozali na spécial King Kester emenea na premier épisode na biso oyo toye lelo na cadre ya micro baladère tokiti awa tozali déjà na ngambu ya Mombele tokozala na yolo tokozala na ville pona kopesela bino nuance boyebake azali grand mutu awa na kati ya mboka na biso Congo et bo image monstre d'image si tu es de même cœur na ngai balance ngai clip moko ya King Kester emenea pona hommage na ye après wana nde tokoya kozonga lisusu awa po toyeba ndenge nini toko animer tranche kitoko auto bouger bango na zanga moko te avec notre concert Sylvie Imani kita ndenge omesana kosepela na ye Alex Ndolo l'ambassadeur de Norvège ba visa na biso na maboko na yo il y en a de même façon aussi à toi les cafés noirs de Norvège Blaise Alingi molongani ya la mignonne maman Anna Kibamba tobosani yote boss de boss Maurice Mokulu Congo ya sika et Koko ya te Vision Salissa Congo toujours de l'avant et bon image monstre d'image sutier de même cœur nangai na yokalisu suloyembo ya King Kester emenea et on se retrouve juste après cette chanson monstre d'image. Comprendre ngai parce que sekinga batoli talinga mpe mpona bebisi éducation afimoke soza comme na welelaki to sese de kutuna ziteo lelo na zonga zero maia la mele ateza monene koki kozima moto ya bolingo te Yesu yakali susu wana mokili Yesu zonga tobeleli yo Satana lingi ya memela yo mokili olifelo Tokoma koboma na koloka na mpe kobaya na gogogo Satana yo motoli banga Maso ima yo mangongi Yesu soki mokili monsa mwabino Limwisa Satana awaonse Labinga mwasa libala Mwana ya mabola Nazwaka ebonga nanga o Naeba kimbanate Nazalitaka pepa minanga o Imaka nzunguze Nazalaka wenze na avion o Nase paradis ya feni o Yeska kazi yesefe
wana ya mobola Waka ebonga nanga o Naebaki mandate Saka pepa minanga yo Nasimbaka nzungu te Salaka wenze na avion o Nase paradis nyabeni wa Ni esclave ni esclave Pesanga motema na yo Saelaka nga bazuwa Nga belo motema ya molusa batima o Nga ya boya kosama Mama bolingo ekosila te Moyo mama Merci Ebo, image monstre d'image. Cette chanson a fait plaisir à Eliane Pembe Mwasi Kitoko Nakati à London. Ndenge moko na Francis Mafu, les grands courageux. Yepe ndenge moko Abuja na esprit à bien. Nakati à Londres. Ndenge moko peto bosanité. Daddy Mungi du Business Center Express. Oyo azana biso déjà na mabele. Pona kolela King Kester Emenea. De retour, bomoni mbala moko. Nazanga mokote. Nazali elongo na Paris Dakar oyo boyebi muzika na munene ya mboka na biso ya Congo azalaki pe moko na kati ya Victoria Eleison Grim Team Grim Band oyo ya défunt King Kester Emenea Paris Dakar. Vous allez lui découvrir tout de suite ensemble toujours na kati ya émission oyo to bouger bango Sivi Mani azali susu pemben to tie na kati po a bouger te tozana emaele na pesi mbote mingi. Nakanisa toutaki ko perdre les Rochereaux tableau les plus grands monuments na biso ya musique congolaise ezalaki na novembre to humilité lelo awa na loba le 12 février na 4h du matin na France nde King Kester Emenea azungsaki lisu molimo na ye na maboko ya Nzambe Tata biso tank tozu message wana biso ba journaliste esalaki biso pasi pe tolukaki ndenge nini ya kozwa ba information pour ba programme ya funérailles avant tout famille de gens ndenge tozaboye baza na hôtel de ville et pas y aller au sommet ya André Kimbuta yango pour ba pese la bolayi bwa ndenge nini déroulement ekoleka Paris Dakar tango yokaki sango wana King Kester Emenea akufi esalaki yo ndenge nini en que mutu na yo oyo yebiye avec certitude tant suko le kangai na Sylvie Imani esalaki yo comment. D'abord mes condoléances dans ma famille nyonso famille biologique na ye na famille biso wa musicien congolais na batutu oyo bazaki ba fanatique na ye esala nga pasi makasi puisque nga na zwa neti grand frère propre donc nga na mona neti kaka wana vina donc nga na landa ye d'abord ndenge bitopeselaka ba indusa ba maramutu yo yebi na zwa ye vina grand frère donc pasi esala nga ndenge grand sœur na nga ya liboso ya mwasi akufaka d'ailleurs kutu trois kolobatri donc nazomona neti kaka ma misole kite ezomata. Donc le rôle à ma misole kita et comme mata Paris Dakar et lui kolobake eza sérieux mawa ekote leo makasi. Mais le lo King Kester Emenea akei ndenge tolobaka il y a pas de succès sans successeur. Ça veut dire le lo ba ko interpréter na ba misenyo sommet par rapport ya talent oyo zanango au promettre ba fanatique nini ba s'assurer na nini malgré absence na ye yo ko apporter bango nini ya soulagement na compte ya Emenea ya King Kester. Biso tozali tozotika la kosala ba indusa toza na école fiesta depuis vient na biso tabulei toza wana malgré via daye ba œuvre ne moko dans ezali azana ba œuvre atikaki bon boye biso pe tozali tozoyemba to continuer ko yemba to ko défendre couleur ya voix wana. Mais comme preuve yo mo lo barango biso nyo soto yebi TV za radio te comme preuve que non otikali boko défendre cause na théâtre te mena royemba soki tembe ezali ponga mona nous santu Thomas preuve ezali net nzembo nini parce que yembe la King Kester j'étais ça va na osala ba melomane na biso sanga mabala commission ndambu kaka pona kolakisa couleur ya voix. Et bon image monstre d'image landamba la moko makambo komi sérieux Paris Dakar alobi que non on a tembe o ngai na yo totie Maurice Mokulu boss ya Kongo sika fungola matoyi Alex Ndolo Paris Dakar alobi azosalaka moi extrait ya sango ya mabala commission teyoka ye ezalaki mokolo ya nkembo ya Nzambe baninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi kasi moko azalaki na motema ya mabe. En tout cas, vraiment, merci. To supena moi nuance muke to comprendre vraiment que
moi image wana ekobunga te mais toyebi ke na mokili mutu azalaka toujours na ba défaut na ba benga ngo ba avantage na ye na ba bolamu na ye azaki mutu bovandaki na ye ozaki na orchestre na ye raison nini ya mabe o esalaka ke olongwa na Victoria Eleison Grim Team Grim Band po oya ko émerger na coin na yo vie tozalaki na Victoria Eleison jour moko benga na côté piscine na palais na ye na Maison Blanche ayebi singa petit frère ozana talent kozala pembeni nanga eza bien mais nazo préféré okino sala carrière na yo na présence ya photo Gabi ba master belé tozaki na bango wana apesa inga mpifo na ke continuer masolo nanga jusque là na studio na travailler na studio. Donc c'est de comprendre bien que Tio Longwaki Grim Team ezaki vieille mora pesa ki on pifo apesa bina pasa nord ah donc kala mingi te batu baye barage elo zobima. OK, merci. Na kanisa wana lobby sur les points moraux positifs na ndenga bien mais ma bepe zanga kite ko bombelo rote avant Sylvie Imani abaksa susu mutuna mususu mais quand on rebisa biso pe ya ba défaut parce que ton ndo rappelle que c'était render au bout de batu mon bebele bele na quoi na yo na pas ma c'était comment bon ko bout de batu ya vie eza na esprit ya mabete donc eza ki pas quantaine donc vie azaki mutu as quantaine abilo musa ko sala ngo mutu musa zo manete ba bout de mais rien mais ce qu'on approcher ngavement na tika o mona mabe ya vie makamutu azako sala ngo na zo mona eza ko pesa nga courage en tout cas côté mabe natika ozwa penza na mabete nga personnellement natika sala nga faute ya batu pe boina na mona pete asala mutu fo mais batu bazako banga déjà kana musika so bazotala po ya zaiki na ba frère na ye donc mona bina donc akoti na face gaga donc batu tout bazonya muka mais rien so ko approcher reposer vrai bokozwa makama bien. OK, Paris Dakar avant que Sylvie Imani a abordé yo question parce que je suis pas seul à part sango ya mabala ya commission oyo outo betela biso mo acapella toyoki yango est-ce que eza na nzembo mususu pe ozo ko papola ngo sans problème nazalaka soki na banzili kambwango moteme kotinanga na misalata mabe na ebata wenze bate kaka ba garçon na soma yanga garçon akoma yanga ya seko zambo ezangi nyama ezali lokola mwasi ya botaka te nzambe kani mozelaka elanga po ya botumbi yango kisaso bamelelaka mwasi mbondo te po fidélité na basi ekomi ya kotanga ekobonga bopesanga ta préavis ngai mpe nazwa ntango ya koyebisa baboti banga ete mokolo yenga na mpokwa maya kosokola biso maboko dinonga nalobela yo kala papa nga nalobelaka yo ata nazali kitoko te balingaka nga ata nazali kitoko te botala afilomi pesa préavis nga nakoboya te bimisanga na ndako ya yo moko yokomi na mbonga nga nakomi merci. En tout cas, Paris-Dakar, en tout cas, on applaudit très fort pour Paris-Dakar. Aux autres démontrer, oui, charisme wana, talent wana ezali, on a comprendre vraiment que c'est que bien n'engé tolobaka. Mais Sylvie Imani, muteme mati, Sylvie Imani na kanisa, na tigele osu mutuna moko pour Paris-Dakar. Après tu as kozongele lisusu poto chité. Sylvie Imani, moninga malamu. Ya solo bandeko balandi bomesana komona nga na kati ya semaine show lelo tozali elongana molinga milanga ya tango nyonso Félix dit bien o boyebi malamu donc moninga na nga ya tango nyonso ezali ka pona ko partager pasi oyo ezwami biso kaka ndenge tolobelaka na semaine show que ezali tranche oyo pe ezali kolobela makambo oyo ezali kosala pasi na motema lelo tozwi lisusu likambo oyo ezali biso lisusu pasi makasi na motema ko perdre grand monument lisusu toye lelo pona kolobela
En tout cas, na sepeli mingi koyoka ke soki mususu akei batala wana itikala esalaka mwa bien. Ezo rappeler donc esalaka mwa bien, esalinga pe mwa ba bien. On a yebi na bani 86 si je ne me trompe pas. Vraiment nazalaki mukie mingi mais nazalaki koyoka ndenge nini King Kester azalaki kopesa vraiment na nzembo na ye ya ndindi. Oui, nzembo wana pende renyaki na ndenga mukete mais lelo oyo to perdre ye ezali nzela mutu nyonso nzambe azwa lokumu. En tout cas na sepeli mingi Alex Ndolo donc nayebi ke oza kolanda biso na ngonga oyo le café noir de Norvège mutu ozongaka nsima te nayebi ete matoi na yo efungwami ozali koluka koyeba donc oyeba na mozindo kaka nde tolobelaka biso nde topesaka le vrai reportage donc na ebandeli tobandi yango na ebandeli kaka ndenge tomesana. Alors mutuna nange ezali boyi nayebi ekende bozalaki na King Kester ozali pe na mwa souvenir moko ya kitoko oyo atika na yo na kati na yo. Est-ce que okoki koloba souvenir wana? Bon, vieux King Kester souvenir nanga kitoko kaka ke andimanga na miso bato tanga zaki na mikili bazo recruter ba musicien awa biso betaka na déjà avant na Victoria tango bazaki na ba cartouche ba vient na biso kala tango ba kepoto ba kesa 5 ans tango azozonga po ba kosala penda dream team dream band bazo recruter ba musicien nga monike no ifuna zonga kaka na palais na biso tango na komi to passa test na cadre na bato bazalaki awa mais tango via yaki tozo mata poto passer sous ba test avec singa mete yo zala koto nga mpaka ki déjà ngabi oh mais comment vient kolongola nga amoni nga nettement mécontent mais non zala calme yo déjà donc zala calme donc tanga ndimanga malamu ko sala eloko moka bien batu ba prêtre belé bazala ki wana ba libérer nga ba mbongo ba nini donc akomo betela bango masolo na nga ayibi banzemu na nga ayibi makambo na nga donc ayambanga bien maboko akofungwama kado na nga liboso na mona na vie po ndima yo eza blague te. Ouais. Alors merci beaucoup pour la réponse. Lui Moulas les grands Katangé na ibisaki yo komi tungisa mingi te parce que to komemela on e bandel po lobby ibisaki ngai biso Norvège toza kolela. Na ibisaki yo komi tungisa te tozali komemela bino gute bandeli. Toko koba ka ndenge to mesana et puis toko pesela kino na suka kino lisbisika ba okotisa na kati na lilita. Alors tozali ka kokoba les grands boss Maurice Mukulu Longonya na yo chef na biso le boss ya Salisa Congo le boss ya Vision Salisa Congo. Alors bambo tebele tozali kokoba tuna mutuna ya suka na ngina tuna bon na ebite na kati ya banzemo nyonso yemba mais nzemo benoza soki yo yembi obimona penza yo lati ye est-ce que ko yembela nzemo alors mona penza so yembi yango pena mutu nyonso alobake oui olati yembela mama ya bana na ngai tokitisa mitema yeba kozwa na mokili epona moto te mbazwa batika yango conseil ya nini mama yoko tinda ngai epai ya nganga pe alukaka mbongo lokolanga keba na etuma monene tozali na yango mbibomba ebomba sekele ya nyumba na biso olingaka te bato nyonso bayebake tozanga koba kwalembaka ndako na ye te ya ye na mokili ye moto nyonso abotama te po azala mvwama o donc nzembo yo. En tout cas merci beaucoup donc nazomona neti na komi vieux king. Ok, merci beaucoup vraiment merci nazongi si micro epa ya merci Sylvie Mani moninga malamu na kanisa o salibo bo mesano ndenge tolingaka makambo elala te bo image son nga normal na kanisa Paris Dakar ngalebang nde tobengaka yo tokomi kokende vraiment na suka poto kabwana yo na tranche toko to bouger bango tranche boya paresse batu balala ka te to vendre pété toza toujours na position de tir na kanisa bolaibo asango ndenge tozali kolobela awa lelo oyo tozoloba vie azasuna bisote akei déjà na mboka ya milimo mais ba programme tout na kanisa yo pe orozana na biso ensemble oko participer mais toyebi ke King Kester atikela biso ndinga et puis forme na moni pe déjà nengo telemi est-ce que togo ye ba combo ba plan et betami a parce que oza problème pena de retikali na maboko na faut incarner tout yomuzumuna déjà asi naza na Weston naza après ba Franco Ferry mbati yango ja Franco Ferry na sali ba collection nango donc na bora likolo
Donc ça collection ya Weston Jean Franco Ferry. En tout cas vraiment nakanisa ebo image monstre d'image zoa bien ne wa konga lo bara munu mesure. Ça veut dire baramunu mesure donc scanten yangwana tozo sentir Paris Dakar to komi ko chité tozo kendemna vers la fin oki oloba nini ba mot de la fin par rapport ya bandeko nyonso oyo ba kolanda biso na premier épisode ya obsèque King Kexter MNR. Toza na ba chanson ya mystique ceux qui to beti yango donc souci à vie ko si la moi dimi mais toza na yeka donc tala razavie na biso to continuer à masolo wana. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Paris Dakar, nakanisa to komi okena suka bata poto bazolinga bayeba Kester azaki kolonini banini tout ça. Est-ce que repesa bango moi griffing ya King Kester ce que zali? King aza mutabandundu, za garçon akikwit. So yo kotara na orchestre ne parce que yo poza mutabandundu. Non, pas du tout. Ngai na lobara kimpangi ezaka na ndenge tozala na masola ndule. Donc nga nazala fanatique ya muto ayemba kitoko. Donc mututo ayemba kitoko ba master to ba ayemba kitoko so to balobi to sangana biso. OK. Swahili ataza muluba mais et ça c'est ozaka na ba ligne. Vraiment merci Paris Dakar nakanisa avant que toti que la autant o pesa ba dédicace na batu nyonso ba Rolanda yo na ba Congo na Brazzaville na Europe na Amérique ba comprendre que non o ebipe bango reconnaître bango et kozala penza malamu batu nyonso batondi na sima kamera awa bazoyoka soki moyo kozala ngala sengi na habité soki okoyokela ngama na sengi soki atanze mwanzinzi et kiko sala bien avant que to chité to ken na ba dédicace et bon image na tikina nous Paris Dakar apa pour le loko nzinzi bon to se retrouver jusqu'après ngala Sylvie man to tikele terrain zala pena l'aise vivre à l'aise si kona Maurice Mokulu azolanda yo a senti que non toza bena na magambata ya King Kester vraiment. OK. À tout à l'heure. Moi si abato elengi mingi nakolula ye yeyo moko ponini obongisaka yete moninga bongisi elengi mingi nakolula ye yayo moko ponini obinjaka yete pongisa mwasi na yo nzinzi yehe ebele ambango ayo kozwaka mama kaka depense na basi oyo balinga mabala o bongisa mwasi na yo nzinzi yehe ne la laisse pas tomber elle est si fragile yeah memiso oh nzinzi mobali mabe oh nzinzi ya mobali mabe oh mbanda kumbi bemve oh ngana kumba rolse oh memiso lwa mbanda na Ferrari ngana Lamborghini oh oh nzinzi mobali mabe oh nzinzi ya mobali mabe oh nzinzi kitoko ya pamba nzinzi talandengo nzulusinga. Paris Dakar vous a sollicité aussi de lui soutenir afin que œuvre à Kester, image à Kester et les cas inapercité. Là, Tolobi, merci vraiment à staff RM Cherodi, ou à Pesikanini, ba Pesibiso espace, pour na to bouger bango ya lelo, tonton, bo, faux quoi, yepe, atikali simate, azal nabiso, elongo, priska bola, bogar moko na katia yolo, azonga rape simate, boko découvrir, na bato bouger bango, oyo, ezali koya na sima. Paris Dakar, de bonnes choses ne durent jamais, mbote mi bale misatu, na bandeko nyonso oyo baebio à travers le monde, à travers le Congo, à travers l'Afrique, pour baibake okanisi bango, na to bouger bango ya lelo avec Jean-Félix dit bien, l'homme avec un très grand H. Bon, nazo pesa mbote na ngana Jigal Kimvula na kata Londres, na pesi pe na yana Egi Kimvula na kata Panama. Nazo pesa pe Alex Ndolo, ambassadeur de Norvège, na café noir de Norvège, Blaise Alingi, Maurice Mokulu, boss ya Kongo Sika. Na mama Anna Kibambi.
Alors merci et bonne image pour natoka bwana atako Paris Dakar balobaka bisika basosomi bale babunda matala ezanga kokwea te. En tout cas, merci vraiment Paris Dakar, le plaisir est dans nos camps. Et bon image monstre d'image na kanisa bandeko balandi tozali na mokuya national. Ce na lobi mokuya national ça veut dire musique ya King Kester Emenea ezalaki consommée partout à travers ce Congo, partout à travers l'Afrique, partout à travers le monde. Sivi imani na kanisa et bon image na koki koyamba lisusu tonton bo fo kwa yepe azali moko ya fanatique munene ya King Kester Emenea Victoria Election Dream Team Green Band. La carte émission, to bouger. Je dis vraiment ça qui internet. Siko epimi, na banda kuna biso. Yango epimi dana kata bakin, bola naona ba parler dans merci beaucoup son. Bola ndango, bouger. Oh son, émission bouger. Alors, on y est sur la